fallait le barobe parce que mon iba disque d'or et bah tu belé bazoa fallait azoa yango. J'ai bazoa ba missé tout Congo bazoa tous les missés qu'on les voit. Mais oyo bazoa kawana ezaki ba producteur ndi ba pesaka. Olobi? Ba producteur ndingi ba pesa bango. Vous comprenez? Déjà ba disque d'or ba producteur dès que producteur a produit un album na yo asala ki tout wana ndi yemo kwa mi peso disque d'or. Il a maison de production. Kasi yango na kasi ba maison de possession ni ba producteur mutasali makambo wana pour peso disque d'or wana. Disque d'or wana ezali o mundela yebi yango te. Mundela yebi yango te. Ba disque d'or au Congo la zoa. Vient na biso bazwa. Nabi disque d'or, tu n'avais disque d'or au Congo la zoa. Mindele ba yebi yango te. Ba tika pe ko yebi yango te. Déjà que album na yo tout ba créer le roman pour appeler ça yo, le rôle la mona na Fanta azwa disque d'or. Entendez. Garçon moi c'est grave. O bina fila les gars na mbongo na succès. O péritel les qui na succès na mbongo na orchestre. Fabugas. Fali. Bah fini ba critiquer Fali. Moi je suis venu ici pour répondre. L'année qu'on répondre bango. Le 29 octobre tout en stade de Marty prêt à présenter en haut. Le 29 octobre net aux aboy. Stade des Zaya de Otonda. Stade des Zaya Kotonda déjà. Et ça, pour moi, je vais mener à Mambalo, je vais image en ça bien. Bocha image. Rêve là, Zaï fait disque d'or certifié mondial. Ouais, bocha on rêve il avait la biso King Kester mené muto a sala succès, muto a créé idéologie en blague. Rêve naï. Mais vers derrière rêve na zoate. King Kester Menea et l'oroni ni penza o lingaka o réaliser na kati rêve na yo en tant que musicien o yo sala na nteti lelo tu t'accroches pour que au salon. Et là on a kozwa véritable disque d'or. Kozwa véritable disque d'or et ceux qui nazo tambola par exemple na nzela na ba pays étranger on est na ba mindele pe balandanga. Vous avez combien de 20 000 à 80 000. Là-bas, c'était 20 000. À Paris. Devoir te payer ça, bango. Ba betiti. Tu payes ça, bango, devoir chaque club. Ba betati. Devoir sur la stade de Martin. Bon, on lit pendant un goubati. Bon, on lit pendant un bolanda rafalite. Et alors, on Hollanda j'hésite. Moutasali mokilo Hollanda. Oh, ben, la liboma. Et on m'a dit que c'est le abeli liboma. Oh. C'est le abelé. Je peux c'est le abelé dans le téléphone avec petit nangai, né na zaboué. Et kolanda nganga tende na boya na fali na boya fali pour nous succès. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes qui nous suivent sur Congo Source Télévision. C'est bien moi, votre Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir. Tellement nombreux qui nous suivent en ce net. Merci déjà à nos fidèles partenaires. Merci à Massoulé Banakini. Merci à Congo et à KC News. Et merci également à 100% pour les mecs. Et merci à Bandeko. Nous sommes réitérés confiance et fidélité dans mon sala auto salaka. Déjà, plus particulièrement, je dois dire un grand merci au boss Gérard Simboni depuis les ISA. Merci à Madame Karine Kololomboni. Merci à Romeo Mouchani de Rotozarane de temps à autre pour nos Sarah Belema et Kitoko. Et merci à Gloire Goulenduga pour l'assistance. Et merci à Bandeko. Nous sommes suite à Koyambabiso. Je crois que nous sommes là, l'autre sur la plus mamotali d'actualité, surtout l'actualité musicale, c'est le Congo qui a gagné. Et là, l'autre qui est fallu pour pas aller mon corps, il y a pas musicien congolais, oh lelo, banda histoire ya Congo ezala, banda masolo banda ko bazala bango ko ba disque d'or, mais disque d'or ezali certifié na maison de disques ya Mounen lokola Snap, azali les seuls artistes congolais au à 8 ans il y a ko recevoir titre wana déjà tout le babongo parce que album Tokos ezali album o l'équipe atteint déjà 5 ans mokoka oh lelo
ils allaient récompenser na disque d'or et PC Sengo Makasi na bandeko balingaka la bonne musique, surtout bandeko balingaka Fally Ipupa en particulier, bandeko pe balingaka ozaka musique africaine na lo babongo en gros basepeli penza makasi parce que c'est l'Afrique qui a gagné, c'est le Congo qui a gagné. Ne to so la bongo déjà tout ça comme invité to monoposer pena parole te tout ça na la main d'or moko ba warrior moko ya bandeko basunaka Fally Ipupa moko ya bandeko oyo lelo balobelaka Fally Ipupa en bien, surtout que ba défendra ozaka musique na ye nde to sola na awa to échanger pena parce que c'est la fête to bango bongo parce que c'est le Congo qui a gagné, Congo ndé gagné, mboka na biso ndé gagné na maram oyo maison de disque on a signé maison de disque ya monene. Et puis l'artiste, l'album Tokos, ils ont certifié disque d'or. Donc les gens qui s'est quitté, tout ça déjà awa. Romeo Munchen ils ont la médaille d'or, tout ça déjà dans la médaille d'or et Okombo ya tata pe ya mwana pe limo santu amen. Nakomisi nzambe yonde leli mukoli. Dige mbo wakani mukonzi likolo na se. Atinda qui remplaça na ye Fally Ipupa di Kapila Merveille aya kolongola Sony na musique ya Congo. Tala ndenge baninga bajalu bandoki batikali na Sony yango monito memi mai oyo Fally Ipupa zali mai mutu nyonso akosukola mutu nyonso akomela mutu nyonso ekokota bisika ebele. Merci na El Rey Mago Fally Ipupa di King, el maravilloso, el Pipe de Wolo, el Pichichi, el fantastique, hermosissimo, numéro 1, number 1, le remplaçant de Jésus, le remplaçant de Michael Jackson. Na lobaka yango pe na continent koloba mutaleki Fally azate pe ya kotikala kozala te. Merci mingi na ba jaloux, tembe de Sili, yango monito eli bango boy. Ouais. La main d'or. Déjà na moni yo na kuna mingi obaccepter parce que déjà na moni et sengo oza nango plus ozo ba mingi ma ba jaloux. En fait on donne le sujet ba jaloux tant yoka ki annonce wana lelo album Tokos certifié lelo disque d'or et puis le disque d'or y a pas ma certification et ça mi bala. Il fallait le bango bien, il fallait le bango parce que moni ba dit fallait le bango bien parce que moni ba disque d'or et ba tu belé ba zoa fallait azwa yango. Ji ba zoa ba mise tout Congo ba zoa tous les mise qu'on les zoa. Mais oyo bazwa kawana ezaki ba producteur ndi ba pesaka. Olobi? Ba producteur ndingi ba pesa bango. Vous comprenez? Déjà ba disque d'or ba producteur dès que producteur a produit un album na yo asala ki ke tout wana ndi yemo kwa mi peso disque d'or. Il y a maison de production. Kasi yango na kasi ba maison de possession ba producteur mutasali makambo wana pour peso disque d'or wana. Disque d'or wana ezali o mundela yebi yango te. Ba disque d'or au Congola zwa. Vient na biso bazwa. Na bi disque d'or, tu na be disque d'or au Congola zwa, mindele ba yebi yango te. Ba tika pe ko yeba yango te. Eza ki album na yo tout ba créer le roman pour apesa yo, le rôle la mona na Fanta azwa disque d'or. Entendez. Garçon moi c'est grave. O bina filali ga na mbona 6. O peritel ki na 6 na mbongo na orchestre. Fabugas. Tika nzambe ya pambola ye. Tia gogom Fally na kata bilamba. Olongola te la médaille. Fally ozalaki wapi banakala na misika Congo papa. Tolo bata 5D ser Maria lobaka. Yesoyo. Et bon, on a bien au coma mon colonini. Aigle. Tiganzambe ya bambola ye. Tia goko makoko. Tiganzambe ya tig. On appelle Fally Ipupa DiCaprio et maravilloso le disque d'or. Il y a fait place à Daki. La main d'or, la main d'or. Ouais, ça m'a fait que ça m'a Congo de gagner. Au côté m'a fait ravanner. Nous sakane. Fala ozapena boy. Tiganzambe ya bambola ye. Tia gogo magogo. Tiganzambe ya bambola ye. Tia gogo magogo. Tu es sûr. Tout bana sous émission.
Voilà, la main d'or, je comprends un peu l'ambiance sur les années, surtout que nous avons senti que nous avons pensé mais la main d'or. Tout cela parce que dans mon yongo côté mon polémique, mon qu'est-ce que polémique était, tu y que bien que bande que bande ko lobela, bande ko ça be monsieur parce que daïka liga muke non va koteka 50 000 exemplaires, ndé bande ko kate bande ko luka. Finga fali. Va finga raté. Ba fingi bokri ba critiquer fali. Moi je suis venu ici pour répondre. Ndé ko répondre bango. Le 29 octobre tout en stade de Marty prêt à présenter en haut. Le 29 octobre, net aux abois. Stade des Zaya de Otonda. Stade des Zaya Kotonda déjà. Et ça, bon, mon avis, c'est mené à Mamalo Baïté. Bocha, il vit, Bocha, il mange jamais, ça va bien. Bocha, il mange. Rêve là, Zaya, il fait un disque d'eau, ça certifié, mon délai. Ouais, Bocha, on rêve, il y avait la mission. Qui qu'est-ce mené à Mouto à Salat succès, Mouto à créer, idéologie à blaguité. Rêve, naï. Mais vers d'ailleurs, rêve, vient à Zoate. Mais tiganza mapambo la fali pour pas de king ba jaloux tout ba golo ba tire na sodi boya TV ba gouverne golo boya parce que na yenne mabe ba gouverne ba yenne TV ba yenne TV les semino mo kumisa leader waza sans succès sans impact na idéologie ayebani te na monde ayebani kana Congo ba ya TV ba yenne TV ba rolala te. C'est maintenant ngana bango. Ça lui fait 5 ans pour ce disque. Bagolala, mais bon, bagolala te. Mais on a vu ça de King Fali pour pas mounder la bande ko tala pina tali. J'ai ça dit non. Remplaçant na ngazali. Nous t'en sa fierté musique à Congo. Fali pour pas di cap la merveille marabio sur le pipe de holo. Le campio du monde. Na bisa gi bango biso to pesa ba devoir o ba osalati. Beta na confinement. Salo de Bétagi. Vous avez combien de 20 000 à 80 000. Là-bas, c'était 20 000. À Paris. Devoir te payer ça, bango. Ba bétiti. Tu payes ça, bango, devoir chaque club. Ba bétati. Devoir sur la stade de Martin. Bon, on lit pendant un bâti. Bon, on lit pendant un bolanda rafalite. Et alors, on Hollanda j'hésite. Moutasali Mokio, Hollanda. Oh, ben, la liboma. Et on m'a dit que c'est le abeli liboma. Oh. C'est le abeli. Je peux c'est le abeli dans le téléphone avec petit nangai, né na zaboué. Et kolanda nga tende na boya na fali na boya fali pour nos succès. Ngana na orchestre c'était na boya fali. C'est l'homme d'ailleurs bon. Téléphone nga masa na Jojo ngonda changa chomo s'il te plaît. Zela una na numéro net na numéro net privé. Abenga numéro na c'est là en France dans Pierre au Komelaye. Abenga ngala aux numéro c'est pour solani. Ana mbongote, ana kombote, ana succès, ana lorote to solani ni. Zelo mon numéro mon chomo parce que abenga c'est le scram. La Madoff fali pour pas l'équipe biso nyonso. Voilà c'est là avoué bon. Fali pour pas l'équipe biso nyonso mutarobo ya fali zate. Soki na sala nga bongo pona créer nga ba base na zo succès ba kabela nga ba bilamba. Na futa pe parler. Yango. N'avait zo grand caméraman na rozwango. Yango zwango mona. Yi wana c'est le SRAM. Numéro ne yango ya Paris. C'est ça. Vous comprenez? Nga on sa numéro pour soalani. To soleil le roté. Vous comprenez? Ami yebike fallait pour pas du cap la merveille de King Ali Karabango. Naïf Sarabatu, et Rosalana Missé Morota Rosa Mamlo la fallait pour pas du cap là. Même innocent salon, même il fait Rosa Langote. Même il fabrique na vie na bana carrière à vie na musique na musique au coup for Salangote. Mais pourquoi pas seulement côté à la ligne que non Congo ne gagné na parce que côté ma polémique nous obéissons. Mais ba jaloux bazali. Mais Congo to gagné parce que disque d'or ngona. C'est la première musicien. Le premier musicien. Oh, il y a soit disque de Mundela Lobby. C'est le premier musicien congolais. Il a pris ça. Fallait pour petit cap la merveille marabio choix. Cadeau. Azui loco champagne et fungwami aigle. Tu remercie Fali ko po ni bino ba congolais bozo ba jaloux ba ndoki. Hein ba golo ba ndoki bo pour la butu. Moto ba osika na kombo la Yesu. Oya otanga komba fallait osika. Ozika opela moto, gouvozo pela moto tina masoko. Nini problème tina masoko a problème nini. Oya otanga komba fale opela moto. Oya otanga ka komba fale kanga data lelo na TV. Mutako tanga kombo ya fale opela moto na masoko. Responsable bazolanda. Ba Holanda ba oyeba. Lesa bango tesengo ezali.
esengo ezali ye esengo ezali ye esengo ah Fally Ipupa de King a convoqué mes parents a convoqué mes parents a convoqué mes parents bana ba korite ba moti na ba papa a convoqué mes parents a convoqué mes parents tinse a convoqué ba moti a convoqué mes parents Bigo ba benga a convoqué mes parents de King yo moyebi ke lelo na Congo quand on parle le musicien congolais numéro 1 c'est Fally Ipupa de King. Et c'est époque qui a fallu. Fallait que c'est époque nanga. Arobanga muto na banga jomo boyote pa kanganga succès. Si yo nzambe karapo kanga Fally succès. Yo nzambe. Siko oh grand chanteur, c'est bon. Grand chanteur. Aujourd'hui disque d'or ango. Nga grand chanteur. Aujourd'hui yo ko la misa fane na plateau zo lo ba nga batengela nga 5 bon chanter na Congo bazala raté o se ko fini we rason a faux chanter se ko nié ji baza faux chanter o nié ba vera mo ba faux chanter même no wa na polémique ba debo wa na polémique ba debo to ke na debo on biso na polémique biso to ba en vrai batanga debo o ba leki Fally baza peta abino bo nié ba vera we rason ba kofi on a lobby kasiti musicien wana leki TV à lobby qui est na Congo, tu as 5 bons chanteurs. C'est le 5 bons chanteurs basés. C'est qu'on y est Kofi Olomide, on y est Jibena Ouera. Comment on y est Moutaliki, on a 6 dans le malab album. Les voix où ils n'ont pas sur la mission de Congo, Mangouti a Fally. Voix où ils n'ont pas sur la mission de Congo, Mangouti a Fally. Mais sur le Tamboli, na ba karaoke. Na ba kermesse ne fungoma na orchestre na o ka so garçon mo yi mo mameleki o yi malwa misa bova textuellement le roi misa bova mais so ba ni ba tsa menanze ma Fally mais bela nga ye nga una o yi ma misa ente mena ko zo ngote bo ba misa ba ko zo ngote balingola ngamoko anita ataka matinga komisinga ta esclave na fiba makolo na pangusa ta mutoki nalela na kanisa lita chamala wana nyoso amu balanga ye nzembo na vina bango ba osalati même innocent na vina ye ti carrière de silibongo a osaba nzembo wa nourrisson azana nuye azana moi jeune azana jeune makasi a osama mbebele ozon pan stade de Martin vous attendez si ça telemi abi non papa Congolais bokoni mamuninga na bino Congolais te goufe le golo ya kana so sela yo. Bakar Sali. To bina la kamina. Tous les musiciens congolais, tous les journalistes bo finga yi Fally bo lobaki n'importe quoi. Boya ce qu'on a kamina na yolo. Boya la kamina na yolo. Vous comprenez goufe le golo le boga de la presse boya. Nga golo yonde golo ya rande TV top. To panza teke ya liboma ya blagité. Vous la biso disque d'or on a bino ya matin la pirate botika oswati la medonga on a osanga maloba des fois mais quand même to so là non na tokos 1 par référence no plus ces années ba chanson ni on est au côté au penso fan na vie ya Fally banda carrière en 2006 si les lonzi mama bezate tous les nzembo ngana lenga Zambe salano qui est papa Papa salano qui tombe kotana te o bébé ah capote mère et so mambeza o beba isa o beba makasi yo motolo bakala ngato koka bwana te ata pasi bisengo okokanga motema lelo komi okende otikanga na nani ba berso ba oki ba nzembo wana ba santara benaki bolimi fallait zonga. On comprend mais qu'il y a une dimension manze mozali. Il y a une dimension que les autres font dans tu comprends qu'il fallait un succès un base fallait les lois un number 1 numéro 1 musique ya Congo. Bango ba finga qui est ngana yaka ona pona ko répondre mutunyo so finga fallait parce qu'il a la bouche autorisée. Le 29 le 29 octobre au stade des Martyrs 2500 VIP $100. Prise Aigle de King, le remplaçant de Michael Jackson, a représenté Sigoyo
Disque d'or. Disque d'or. O mise congolais moko zwati. Pozwa yango folo bimisa album ça la succès. Album ne fallait tekama. Bino album est-ce que zo tekama? Zo tekama. Album anani. Tengela ngati album anani. Nato luka album moi makele uto bimat. Esuka era la bova. On a auto yo kati. Le véritable code mondial, il y a Willy Moucheni, le futur ministre Nzamba Tindaye pour Assali Sabat en Afrique. Le véritable futur ministre, 100% de soutenir de King Fali Ipupa di Cap la merveille Marabio Soa. Il y a Willy Moucheni, papa social, papa propre. Vieux soit, lati papa, moni makolo, le rôle, il y a Jésus-Christ, code Mboka. Blaguité. Le coup, mouyabaman, on fait de l'eau, à la raté, na Simon, NDCL. Fait de l'eau NDCL au coup moi 100% fallait pour pas azo soutenir dek ba mécène ba koti marambo et puis comme blague ici mais na moi les 16 ans annoncé déjà fallait au kitana ki les 16 déjà blague ité rapport aux bukana yango to sengi car ba baksan moni boulevard na isa munene ba buka sous place na ba baki se fungwa mai ko matu 4-4 arrivé à il y a remplacé à Jésus Christ fossile sarango remplacé de Michael Jackson. Tu as 500 bilances à la stade de Marti. Moi, ça joue ma bokoui. A Monica Fali Bouki. Fali! Boum! Et. La main d'or. Azamai. Nzamba Luba Atina. Obi Mai Oye est très tac. Mai est traité. Robé là, mais Mai est traité. Mai est très tac. Mai Rumela. Mai Rosukola Nango. Ato meli masanga, ato meli champagne, suka mai. Inga kati nde batonga ngo bongo. Nde basala ngo or bongo, mais mai ekota kaka fallait poupa. Aza mai lo. Nde balobaka lo c'est la vie, fallait poupa na musique congolaise, nde aza vie ya musique ya Congo. Balobaka lo c'est la vie, fallait poupa aza vie ya musique ya Congo. Tika nzambe ya pambola yo papa, ti okoko makoko. Tika nzambe ya pambola yo aigle ti okoko mako mama michike va ma présidente tapé son moté sous les kauka opérationnel mokonzi et dit badiata sur les 16 wana bo penser mamwe sa maleni carnaval na biso ba wario ba tomogi parce que aujourd'hui donc ils ont fallu là na aéroport to ko makolo ya blagiti njili ba delvo ba masina ba matete ba mombele ba yolo ba kauka ba bandale ba kitambo ba ma campagne. Jour on a revu sa masse na musaka préparé parce que na rokuta ndeki tambo on a kuta no fara massa na musaka Bacha musaka na rokuta na no kitambo na yo massa na ngai fe na ngai ya tatani musaka ya tatani massa na ngai na rokuta ndeki tambo wana pona ko so ba warrior pe na roya makolo ka ne monika na leti boy bo mona ngo le 16 yaya to remercier muto a sali fierté ya mboka ya Congo. Lelo ba vena biso ba tabulai ba rechoro ba papa wemba ba vena biso ba le roi de la fo ba jibe ba sala époque ba succès na bango mais musique et komaki na ba mboka ba pays lelo mutayo sala fierté ya musique congolais pour comme à niveau international na monde c'est des King Fali Ipupa di Cap la merveille boni boko otala nga boité di Cap ba jalou na otandi na otala ndako etage above bukani na otala selo abeli liboma su na Paris abela liboma bakisani inus inisi na ete so suka ndeni tembesili di otala manga ya papa ba boleka ba TV sans actualité boyebani te boyoka pour finga fali mais tembesili parce que le numéro 1 en musique à Congo les remplaçants de Jésus Christ c'est Fali Ipupa nga za la bouche autorisée ya ba wario tout ya monde Fali Ipupa na yebi saka bango nga na za patron nga na za président et pas nani il va vers il va boire nani oh papa avec la tiki ba tout ba dédicace ba Jean-Pi ba zuba dédicace mais yo zu dédicace kangai nga za lisunde ya Fali la bouche autorisée des kings
Ngana ya katinga babwaka babwaka nga tous les concerts ya vie babwaka dianga. Ngana fali te pour no libanga pour na poto pour na quartier. Parce que ça la musala kitoko. Yango zo mona ba manike ba finga fali ba longo ba kei. Ba okanisi avec la l'émission mais na mutema no yebiti. Yango moni pas comprendre que hypocrisie zali yango abiki osani promotion stade. Yo finga mutu. Asa promotion. Azanani, akoma nani? Bilone bo komisa manike merci na YouTube. Ayane atani bablo ni ya papa mbabu imbala moko ba kumuzo ni bala. Manike biloko papa dans ce pays. Manike. Azanani mboko. La reine de l'internet. La reine internet ya nini? La reine. Reine ndani. Ngasu kona minicho na kanga internet na. Baya tu wasapi. Pona minicho mtakanga internet zanga. Bango tu bana sinanga. Tout le monde bana sinanga. Penga banga tia. Nga ino banga ne. Nga za pedete na mobile. Nga tika sima silute. Nga la pe bandumba te. Nga ne to mot. Bon banga na beto ma benti ba soti. Ba misen tout ya Congo. Na ba journaliste ya Congo. Na ba porte-parole ya Congo. Ba oyo ba finga afali. Message eza que compagnie ya Silou ezo déclarer ben impôt parce que boté kaka sima Silou. Boki le refuta ba impôt. Na ebisa manike mukolo na ko répondre ye elongi na ye ele kalipendo na kitoko. Moi si il faut respect belena moi. Mais na ba na manike boy. O finga afali. Ozo critiquer fali mais lipende oyo. Mukolo elongi na ko makitolo wa lipende o. Tembesili. Beaucoup d'habitements ba wasika. Bitumbani nga ba umo ba iba kukanga te. Nga tambola partout. Habitements ba maman kara boy. Or maman za muto faut de respecter. Maman so zo mi respecter te. Muto pas respecter zata. Et botan yo zo respecter mwana batu te fali. Mani kote ka gelamba te bijou te mutuka te fala ozana nyongono ya nini. Obligé fala fouton ya musala nini. Fali popa du Cap la Merveille. Ye manike asali la fali nini. Lelo fala comme star na monde oyo mobimba. Manike mtasala fali. Yona singi na ba golo aboya. Boga de la presse ya TV. Gouverneur ne TV ngala binu. Ngana bango nde boya TV. Boya. Bosala be mission bofinga fali. Mais boya sikoyo. Disque raté la analyse. Analyse, ngapi na salika analyse. Bo leader na boningo la. Ya. Kebo la place o mwana subaki na mbetu Benisusu. Kebo la ne mwana subaki na mbetu. Na lungano periki. Lungula sugo bo ba comprendre ki biso sugo toye. Moni biso sugo toye parce que uyamindi la main d'or. Uyaminga tuna suba kumba batu tous ko na ministre le kifali. Tout ça pour nous polémiquer na makuma batute. Nga plus na ngana totika na moi olo baki na ba esika ba voix wapi disque d'or loba lisusu papa ganga ndengo ganga ka onga grand chanteur loba lisusu papa olo baki na esika ba bon chanteur wapi disque d'or loba lisusu ganga ndengo ganga ka onga grand chanteur nga bon chanteur yo zo niye jibe oboyi jibe la wera grand chanteur te yo zo boya rambo yo zo boya papa ozo boya héritier mtaleke na koyemba fala za mai océan fali pupa mai on est quoi satan na disque d'or lelo na moi tolobaki on déjà tozongo na moi neso tolobaki on tozongo boyebaki ya surprise mais ya moi mais azali remplaçant de Jésus. Remplaçant de Jésus. Nzamba sela a ça miracle mo. Des fois ça miracle mo ba s'attendre même pas. Vous comprenez? Fallait ça miracle ba s'attendre même pas. Parce que les lois va comprendre que fallait pour pas. Il n'est papa na bango. Oh. Fallait ne papa na bango.
Yende papa na bango nyonso. Fally Ipupa. Yende papa na bango na mama musique congolais tout. Y'a blague ici. Voilà, la médaille auto clôturer rapidement parce que toi qui m'engonga. S'il faut lancer un message aux Warriors, il faut qu'il y ait un Fally pour mobiliser. Le 29 octobre, au stade de Marty, billet 2500, VIP $100. Tokutana, on a le stade de Marty le 29 octobre. On a déjà, on a le 28 déjà, on a l'idée de stade. On a le 28 on a le stade, sur Bourouya, on a le 28 on a le stade. Parce que on a Moutarala. Vous comprenez bien que de King Fally Ipupa Zali. Le 16 Tokutana, biso tout, Bawario tout, Bauti Lubumbashi, Brazzaville, Cameroun, Sénégal, Mali, Bénin, Loi, Angola, surtout Angola, Nimboka, on va venir à Fally. Le président postulé, président de la République. On comprend. Les États-Unis, partout, Bauti Balibana Mboka, Torokene Pinan Kouyamba, le Maïken d'Afrique. Le aigle de Caprio et Marabilloshua et le king Touyambaï na ba musicien Touyimba Tikanzambe ya pambola ye Tia koko makoko Tikanzambe ya pambola ki de tia koko makongo Fally Ipupa na yesa kabatu succès a Fally tu 2056 succès a Fally za ti 2056 a convoquer ba parents pe ba VOA na ba supporter nami bo supporter bo zela atanyo so bo beta ta mani kenenga zo pumusa para soleil tala ba golwa ne ba osala oh ba golwa ba jaloux to bloquer tous les jaloux to bloquer tous les nez ba ene tout bloquer bango to kanga bango mais na pesi Robino Mundips, papa yoyo, papa chic, azo sombela ba mise ba mitu kanabisa yo, papa chic Robino Mundibu, ou la main dans la bouche autorisée à des King Fally Ipupa. Bina filé en direct de Bana Yamboka. Héritier Watanabe Goga Moto na Tembe. Bisobe wa yo to ya stade. Sangani. Héritier Watanabe Boss Live. Bosangani. Mama ye la medora boye bazi wapi mama ye Fally boye tous les millionnaires au ebiso mamboti. Voilà la medora to kabona rapidement ba salutation et plutôt ouais na pesi mbote bon na Giba Seki en direct de Dubaï Tetenay Maboro Banki. Mon grand frère propre il s'appelle Abedachou. Ouais, demain je vais venir. Tous ceux qui ont déjà à Bedachou, les patrons Bogos avec Fondation Abedachou et Fondation Maman Denise, Fondation Maman Olive Lembe, Fondation Maman Amida Chati. À toi là, Fondation Yaouli Moucheni, ceux qui n'ont pas na Moni Bongo, Maman présidente Mimi Chikeva, mon ami personnel il s'appelle Jojo. Le 22, les ceux qui déjà te voient en mission aéroport. Le 22, tu as une soirée et vous avez la commune à Kalambo. Et pas ya Maman Dingari. Soirée bling bling. Le 22. Tous les Warriors sont mon monde. Bachira bien. Bachiri a bien. Warrior. Patron. Le 22. C'est samedi. À partir de 16h30. Et pas ya Maman Dingari. Référence Tere Kamina. Le 22 c'est samedi. Na Tere Kamina chez Maman Dingari. Boyawana, merci na pesi masananga Jojo Bogaro Saranati et na pesi Bambo Tato. Masananga na boyata 1000 mabanga. Masananga mo les millionnaires bourgeoisie et na pesi bakaba masa ba na pesi mbote et pas ya na pesi mbote pas ya ba garçon no so ba na yolo ba ba PD. Na ba finyo so ba ndumba ya yolo ba o ba critica bo boya ba tapesi ba Bambo Tato. Ba garçon ba PD na yolo ba play. Na pesi mino bambote parce que biso to rande mibali na bo sente ko pesa mboti na les reines mère yende maman na bango mon petit sœur chérie na pesi mboti na pesi ba tutu balinganga mbota trop et poto mobimba Paris Fally Ipupa le mannequin d'Afrique du Caprio Marabilloso
motema ya nana ketchup et mami bafana nalela 8e merveille maka ndoya mama Monique nalela 8e merveille maka miko wabenga la medo keina ipupa la medo oh miko wabenga na keina ipupa de kombe changer ne mikolo bela pona kabelo mbongo nanga faut bien keina ipupa la medo je te donne. Voilà, c'était là la Médor, je crois, un warrior comme tant d'autres. Bandeko Belé, Owazara Libanda, surtout Bandeko Komena Biso, Boyamba, Bandeko Basepe, surtout na disque Afali, disque d'or. Je crois, Ezara on est à Puna Bawaya, mais Puna Biso Congolais, était Congolais, et ça lui Biso vraiment plaisir à tout le monde à Geno, Moko, et à Bandeko Basala Moussala qui tourne. On a président de la République auto-vota à cause de la merci na Moussala Kitoko. Merci à la police de la ville à Kinshasa Moussala, merci à FARDC, merci à gouverneur de la ville, tout ça mais la pour na bino, population tout prier pour le gouvernement na biso, Moussala les autres gars, peine à sengi na ministre ya art. Ko pesa rabatu bi pesa, tu as un faux chanteur moroboye, aux années fani na ye, OK on pesa le moroboye. Ah mundi la P6, c'est ce ministre art. Son moutalegi ba tout, c'est fallait pour pas cap la merveille. Yo lo binin, fallait zamai, toli. Voilà, déjà merci à Jérès Mboni, merci à Madame Karine Kololo Mboni depuis les ISA et merci à Romain Mouchana qui est derrière la caméra, merci à Gloirdi Goulenduka, je crois à Robin Ganayo, Gloirdi et merci à Trésor Batanga depuis Texas, merci à Chiringimbi, merci à Bandeko Bele et à Bele où vous soutenir Biso de partout où vous êtes, tout le Rabino Penza et tout ça qui on a pour Bino. Déjà un rappel, Fali Poupa, l'album Tokos 1 a été certifié disque d'or. Et ça, mon lobby, donc, Mingarobak, c'est ça, Tokos 1. Toujours le bilan, bien Tokos 1. Toujours répéter Tokos 1 parce que les albums, oh, et ça, moi, plus de 5 ans depuis Ebima, et les gens qui certifié disque d'or, et les artistes, il fallait la récompenser par rapport à l'album, et le travail bien fait, et Marmou Salami Nengue Senaki Salama. Déjà, je vais vous avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.